Original. Oui, bonjour, bande kolanga, de kolabino à moi, c'est na combo ya bijou d'or, maman bijou d'or, les lois, mes bino recettes na ya nguba na sucre. Na meki ko vérifier na Congo, combo la ngoso ki benga mande ni me batu mingi ba yebi combo la ngote bazolo bakaka nguba na sucre. Na ko découvrir bino lelo nguba na sucre, auto bande ko lia tanto zaki bana miki na Congo, nguba la biso bakanga ngoboy na sucre. Alors, l'axabino ni basalaka nguba na sucre, donc cacahuète mélangée avec du sucre. Maman bijou l'axabino ni na sala cacahuète nanga mélangée avec du sucre. Pour la kubanda pour na ko ndeka na banda liboso na muto akuta na vidéo ya maman bijou pour la première fois au s'abonner ezanango difficile te ezanango facile. Na se wana ba komi s'abonner na rouge. Appuyer wana ou appuyer kaka ou appuyer s'abonner ou badozo ba recette nanga donc ce natie les recettes à quelques minutes aux yango maman bijou na sala ba recette maman bijou na beta ma solo maman bijou na sala ba information maman bijou na sala ba publicité maman bijou na sala nyonso chaîne ngezali Bidor TV ma solo ya sika s'abonner bozala jamais dessus boye makaba ba émission nanga botiaka ba j'aime et puis botiaka ba commentaire na ozela ba commentaire na bino maman bijou lobinga na linga na bino mingi na yebike bino pe bolinga nga en tout cas vraiment vidéo bo partager yango surtout bo partager ba vidéo pour na ba 1+ na ba famille parce que to lia ba bango mingi to somba ba supermarché mais ezala vraiment neti ubso ndolia na Congo te donc il faut la kisara bana na biso ba biloko ubso ndeka ko lia tanto zaki na kini. Et puis maman bijou lobi na vidéo en tout cas il faut partager parce que siko dans les lignes bando l'axabino ba secret et belé. En tout cas comment te partager vidéo o muto ya s'abonner na chaîne ya maman bijou ti de sombre tout ko ki sa ba abonner et belé vraiment na linga bino mingi maman bijou siko dans les bando l'axabino secret ni no bando garder beauté na yo ni anti âge ba secret ni bando sala pour ne longeza la na baridité nyonso tout wana donc il faut s'abonner pour na orataka te so na moni nombre d'abonnés et mati na banda la kisabino parce que ça batumi batuna nga maman bijou nini o garda toujours taille maman bijou to yebaka ya 10 ans tu es toujours la même maman bijou secret na weza ndenge nini maman bijou ndenge nini donc avant ouais ba maman bijou ndenge nini wana il faut s'abonner pour partager ba vidéo nanga s'abonner ska na ba komi rouge quoi s'abonner. Merci vraiment. Maintenant, ce qu'on a la sabino recette nanga ya nguba na sucre. Na bandi na zui ki kalungu nanga. Na pelisie. Moto il faut la fait doux. Il faut la moto moko ya malembe pona sukali ezikate. Ce qu'on a bien on na ninga sukali penza, sukali ezikate. Bon, na bandi na zui peser nanga. Maman bijou le bis ça départ. Ce qui au kosala linzanza moko o eza na 200 grammes. So osala linzanza moko okokotia 200 grammes ya sucre. Nga tellement na osala 2 manzanza donc 200 plus 200 ça veut dire 400 grammes. Na osala 2 manzanza na otiape 400 grammes ya sucre. Azu 400 grammes na ya sucre nature. Bon. Eza na batu musu baloba kinga so na lie bouton netinga moko so na lie nguba il faut bouton ebimanga. Eza batu mi baloba nga so na lie nguba naza na mélange ya ba bouton. Donc pona ko éviter mélange ya ba bouton pona esa la pe moi goût na zu citron. Na katika citron nga muke donc citron za ezala ki mobimba na longoli ka ne fiske mutu ya pamba. Na zu citron nga na chango na sucre. Oui, na moni jus et bimi mingité. Je peux encore mettre ces mains un peu. Et là, c'est moi. Dans le cycle, là, citron en kati.
Bon, na bandi ko balola. Na tie moto nanga ne fiske na 6. Moto malembe na ko balola na lakisa bino ndenge nini cycle nanga eko koma. Maman Bijou a le bibo s'abonner na chaîne nanga, ma suivez-moi. Et ça la maman Bijou bien, maman Bijou ce qu'on a de l'axabino. Ndeni mutakoki regarder nzoto na ye. Ndeni mutakoki regarder beauté na ye, ça a toujours notre bébé à 2 ans. Donc c'est ça. Hein, anti-ride. Maman Bijou a de l'axabino ba secret belé donc il faut s'abonner na chaîne nanga, ma suivez-moi. Bon, vous allez jamais d'ici, maman Bijou a lambaka. Maman Bijou habite à Masolo. Maman Bijou a lié à l'axabino ce qu'on va secret à beauté. Quand maman Bijou ça là ba publicité. Na tarbe information. C'est ça. Si on a bando balusango, si nazo zela sucre oyo ebota, mai comme ça dans l'axabino de nini, maman Bijou akosala mélange d'ailleurs sucre na nguba. Maman Bijou nazui 400 grammes de sucre parce que dans un 400 grammes ya nguba. Maman Bijou na reçoit 400 grammes ya beurre comme mateka na kotia. Maman Bijou na reçoit 400 millilitres. Non, na reçoit 40 grammes ya mateka na kotia. So nguba langa zalaki 200 okokotia ka moi 20 grammes. Lokola nguba langa zali 400 na kotia 40 grammes ya mateka na kati. Maman Bijou na osala lisusu na bakisa moi mai mukie. Mai wana c'est-à-dire lokola naza na nguba langa ya 400 grammes na otia moi mai na mukie ka donc mai ezaka moi 40 millilitres. Mai moka ya mukie donc na bakisa na kati awa. Donc c'est ça to zela nguba nani na biso ezwa moto. Comme na a besoin de vidéo na ngai ngumela te. Na matisi na 9 après na kokiti ça. C'est ça. Pour s'abonner à la chaîne Maman Bijou, vous allez jamais d'ici. Maman Bijou a bien les mingi. Donc, est-ce que tout le monde va l'accès à secret à la beauté quoi. Donc, partagez vidéo là. Continuez surtout à la vidéo oyo. Continuez surtout à s'abonner pour na ba recette comme la kinandaku. Pour na ba quoi masolo et la cahier na téléphone sans batine de la ye. Donc, vous s'abonner à la chaîne Maman Bijou. Maman Bijou a bien mingi quoi. Bon, nazo c'est la sucre là. Et comme mai, comme ça na l'axabino ndenge non ça la recette na ya. Nguba ya sucre. Il faut que vous en ayez patience. Patience il faut les cas. Faut qu'à couper la main. Cycle là ngi bandi kozwa mwa mai bandi bima mwa mai na se na dîner moto pour le cycle ezika et andeli comme na liboko ti waouh ça fait mal. Il beaucoup passe pas. My God. Parce que ce qu'on dit qui est zikanassé, donc on est obligé à balola en caca. Mais ça fait mal et ça, il beaucoup passe.
mona ke oui sucre nanga abandi ko bota mai s'abonner la chaîne à Maman Bijou massivement. Maman Bijou le bien après oyo malé mais ponga mo pe na luka ba recette nanga o na banda ko sepela nango. Maman Bijou un jour relaxa bino ndingi na sala nyampol na ye. Maman Bijou relaxa bino ende nini na sala gratana nanga. Donc c'est ça, na relaxa bino déjà galette, na relaxa bino mi ndeni to ndé kolia nani ba maki oto no lia na école we vimba wana. Maman Bijou ce qu'on a là c'est même des la kangouba ya sucre. C'est ça. C'est besoin mona sucre nanga et banjo bota mai na cascade na kubalola. Cascade na kubalola e. Suivez-moi, ma chaîne à Maman Bijou. Vous n'allez jamais décis. Bidor TV, de ma cambote. Eh, Bidor TV, oui, à s'abonner, t'es dans la vie, maman, qui là? C'est ça? Quand on a nous en dépasse, on a dit beaucoup. My God. Il faut que ça, maman, ou babandé, ou l'âme, à l'école. Tala, kabzis, basse, mon nene. Il faut que ça va félicitations parce que baza basi makasi. Bon, si que la main en goyo et bandi ko kuma et bandi ko changer couleur, na si bino mon bozo mona. Si que yo azo changer couleur, c'est comme Maman Bijou abakisa mai mukie. Mai onga nazo bakisa mai ya moto na sina chauffer yango, nazo asko ko bakisa. Oui, 40, c'est pas même comme ça. Ok. Azoluka 40 millilitres. Ah, tout ça na 100, c'est-à-dire qu'il faut sopa les sous. Bon, ni nangezo la kisaba oya c'était bantika mbama on a ça, c'est-à-dire na sopika muke pour la tika la tana moi 50. On va besoin na bati mai nanga. Natika mwanda mwa mai muke. Maman Bijou na ozosko vert, mateka. 40 grammes de sauce à mateka. Grammes nanga yeyo ya buta. Comme kubalisa ye. Donc Maman Bijou na tie sucre, na tie ndambu ya citron, na tie ndambu ya mai muke kaka, na tie beurre, ngai osko na komi kaka ko balola ye.
Nazolinga si ça ba boule ya banguba et ba boule ya ba sucre comme ça na sopa nguba nanga. Bomoni ni nga sauce nanga yeyo aza jamais à kozika. Il faut pas que luka kikalungu bon ya bien o ekangaka te quoi. C'est ça, babi moi si biloko ndako. C'est ça. Voilà. Là yo na moni ki sucre nga komi mai siko na ina sopa nguba nanga. Ma bijou na bando sopa nguba nanga. Nguba nanga yeyo. Nakita caméra bien bomona. Là yo na bandi ko balula. Nguba nanga mélanger na sucre. C'est mieux kosomba nguba oyo eza na mungwa te. Po ba nguba musuza ka salé. Mais nga sikola sombi nguba oyo eza na mungwa te. Comme mama bijou alingena na laksa bino nde nini na kokanga nguba nanga. Na liya laksa bino nde nini nguba nanga ekokanga. Nguba nanga yeyo na kotika ye ezwa mwa pio na longoli na moto. Na tiki azuma pio makase puis na bando na relaxa bino nde nini na kokanga nguba nanga. Merci beaucoup, à suivre. Ikande na lobaki soki osisi kosala nguba na yo na sucre, il faut kotika ye. Kotika ye omoni ki asili malili, asili moto plutôt. To omoni ki asili moto nde obanda kokanga ye parce que sozo kanga ye na moto abanda kofungwama. Il faut ozela ye penza omoni ki oui, asili na ye moto nde obanda kokanga ye. Donc c'est ça. Conseil na opesa bino, il faut ozwa temps. Ya kobuka nguba yango abima parti moko boye. Soki nguba eza ya kopanzana, ya moko ezala facile que nguba ebima mubimba. So nguba eza mubimba boye, omona azala vraiment beauté mingi te, mais so nguba pasuki moko azala kitoko makasi. Na la sabino nde ninga na meki ko gumba kolinga nguba la ngai. Nguba la ngai yeyo. Tu vois ndenge asili moto boye comme facile pour na osala ye. Mais ce qui azali moto ezala difficile pour na osala parce que on osala boule à panzani, osali boule à panzani. Nguba la ngai yeyo. On a sina sala ki ba boule mais tellement ezaki mo moto à panzani ki azo ki formete. Yeyo siko azo forme bien. Yeyo. Maman Bijou a le s'abonner na chaîne na Bidot suivi ma solo asika bozala jamais dessus. Maman Bijou a salé libino nguba na sucre. O kombo na on a évité tout ce doit benga o kombo nini na évité mais yango yo banguba tonde kolia yango. O so moni mona nguba oleka na nzela ezala ka kitoko par rapport au ça nanda comme o na le bibo meka bozala jamais dessus vraiment ebimi kitoko makasi. Nguba na sucre. C'est ça. Ça. Tu vois ce kazali moto azako panzana il faut otika ye azui akomi malili ozana na facilité ya okanga nguba na yo kitoko, tu vois. C'est ça. Parce que ngali boso ndo kanisa ke bakanga ango na moto mais so kanga ango na moto mais liboko yekufa te. Mindele siko basala abongo asali boye mindele mi batsa ango na papier. Papier nanga o ya cuisine. Akozwaye ateye huile. Ateye huile. Tangu ka ezala ki moto wana asopie awa. Akangie na papier.
après abandi ko kata ye na couteau au moins la obima carré bien parce que a tsaka ye leloko oyo après a fini a zuini la biso tout ça la pizza wana et comme plat sikotanga okata yozwa forme moko ya malamu ndenge babindele batekaka na biso to mesana kolia ba o babu egumbama oyo biso to mesana kolia oyo ya boule o mama Bijou azosala sikoyo yango donc il faut nguba na yo na sucre et comme pio wana kozala na facilité ya kokanga ye bon. Ma Bijou na pesa mbote na famille na mobimba famille mosisika bozali Bijou mosalinga bino mingi mama Bijou alobi na bana vandale bozala desute pour le moment tokangi boutique parce que tout le monde boutique wana place wana ekomi mukie tokangi boutique tozo luka place mususu so tozu na bandal te tokende na Victoire donc pour le moment boutique ezali ya kokanga bozala desute mama Bijou azo luka place ya munene pona place wana ezalaki mukie pona biso vous s'abonnez na chaîne mama Bijou bozala jamais déçu mama Bijou alobi mama Bijou a betara masolo noto beta masolo lisolo mo ya complexe ce qu'on a préparé ko beta lisolo lisusu ya bala baso bazala okomi na poto komo finga batu batikala na Congo mais ozo bosala ke yo po utaki kuna hein donc nazo préparer lisolo a bongo wana vraiment lisolo ya copine nga propre mbanda na yaza na poto a finga kaye donc ils ont un sens c'est ça vous s'abonnez massivement donc ma camarade na rien subscribe vous allez maman Bijou après sa vidéo mbote après sa Bijou la blanche na Congo bambote na pesi copine nga moko mami Zaina na Congo bambote na pesi ma jolie na Bruxelles bambote pesi ma copine Magui yo penza vanda na mama parce que partage ba biloko a copine na yo ba copine na baza mingi te ma jolie na Bruxelles na pesi mbote bon c'est ça na pesi mama Viviane na fraîche mbote mama na biso Yvette na Berkem bambote na pesi meje ma copine bambote donc yanga batu ba soutenir yanga quoi c'est ça maman Jaël moi ça papa voilà c'est bambote on est vraiment ensemble mama Bijou abaki mingi na bato ba soutenir yanga so soutenir mama Bijou pourquoi pas na remercier yo ata na cassette mais so soutenir yanga te obenga même pas nga mama Clotilde mama Claudine ya mama Clotilde na France mama Claudine na Orem donc naza na bade Claudine na Clotilde mama Clotilde Yeki na France quoi mama na biso Claudine na Orem mama merci na ba soutien na bino mama Kija mama ya première classe waouh yo deux fois te mama ya première classe deux fois te yo ka kombo peso bambote mama Bijou alobi so zu vidéo nanga en tout cas ko manquete s'abonner yo so s'abonner na yo partager vidéo oyo parce que mutu nyoso to mona ndeni mama Bijou asalaka ni kat nani nguba nanga ya sucre nguba ya sucre yango yo de préférence banguba na biso fezalaka et ya ko pasuka par rapport ezala mibimba ce que ça mibimba ezozala moi difficile pour na okangango et puis sucre il faut ezala et sili moto boye sili moto o kutu na osala eza na mwa moto na prépara ki mwa mai na simba na kase na ozika mais ça va oya nga na osala eza na mwa moto il faut vraiment esi la moto makasi là ozala na facilité ya kokanga ye c'est ça mama Bijou alobi bientôt tozolinga kolakisa sikoyo babiloko ba partir ba nzoto kosala boye pona ride ebimate kosala boye pona okimisa mwa un mois poids parce que nga nazala so na ye munene bato bakama na minute nazongi miss c'est ça il faut kolakisa banini wana bato bazana ba poids ebele il faut sala tout kokitisa ngo parce que munene penza eza santé te munene ezomema maladie ebele donc c'est ça non lakisa bino ka recette moko facile mutu yo surtout kutazala nango ka na ndako bando sale lango après au bando kumona ke oui ata au lieu fufa modèle nini mais ozo matano ba poate bato pe bazala na sucre net ba diabète
naza pe na secret mona kokolakisa bino ilo oni bobanda kolia mpona to ya sucre emataka te. C'est ça. Nalingi bino mingi nayi nakata na nga vidéo. À la prochaine. Bozwa peut-être recette mususu. Eza ba jour mususu pe bomona ndeni mama Bijou asala la sauce na ya makayabu. Eza ba jour mususu pe bomona ndeni mama Bijou zo saisonner Thomson na ye. Donc c'est ça. Lelo mama Bijou amemeli bino ka recette na nga ya mikate, non pas mikate na memi bino nguba batia sucre. Nguba la nga batia sucre yango yo. Mama Bijou alobi na sikisa nyo surtout na kamela bino photo. En tout cas, nayebi ke pour la vidéo, on a un abonné. Merci beaucoup.